Genève. Yesu aza malamu amobateli mutomboli azali oyo atambolaka na biso anetolaka biso na nzela ya kokende Neuchâtel pe Zurich pe Bienne. Lelo partage na biso ezali ndenge nini kobima na groupe ya batomboki to na groupe ya basataniste. Bible ezoba Satan akoya, Satan se aye akoti na kati ya Bible, akoti na kati ya église plutôt, azokamba omona mokambi ya intercession, mokambi ya chorale na pasteur basali likopa na bango ya baloki po balokaka bato na église. Alors yo oyo okekuna comme oza na molimo te okoma proa na bango. Eloko nini tokosala, Bible elobi avant s'engager na makambo etali Nzambe, avant oluka église moko songolo osambela, esengeli otuna molimo na Nzambe. Molimo na Nzambe elobaka, molimo na Nzambe arevelaka, molimo na Nzambe amimonisaka. Yoko oloba te ke oyambi Yesu me nano solola na Nzambe te, oyambi Yesu nano molimo santo visita te, nano oka voix audible te, ozwa nano vision na Nzambe te. Nzambe so okutani na ye eloko ya liboso apesaka ezali kopesa yo oyo babengaka esprit na ye na kati na yo, ezopesa yo badon. Badon wana eza na don ya discernement des esprits, don ya prophétie, don ya parole de connaissance. Badon eza ebele oyo epesaka moto. Don ya makasi esalaka na kati na mwana na moto ezali ya discernement des esprits. Eloko ya liboso molimo koyebisa yo moto wana soki bonzambe ezali to bonzambe eza te. Alors tokomi na ntango ya suka bavideo na télévision na bajournaux tozomona makambo ebele batémoignage ya bapasteur ya baeglise tout et tout. Donc eloko ya makasi na mwana na Nzambe ezali koluka nanu koyamba Yesu Christ. Bible elobi cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné après. Mais lelo eloko nini ezokamwisa biso tozomona bato nanu bazwi bokonzi na likolo te, bani bazwa oyo eyaka après. Yamba nanu Yesu Christ comme Seigneur Sauveur oyo etikameli yo ekopesamela yo. Alors lero yo yambi Yesu comme Seigneur Sauveur, badon na kati ya vie na yo ekomi kosala eloko ya liboso, don ya discernement ekotindika yo koyeba esprit nini ezokoanime esika yo ozali, église yo ozali, pasteur yo osambelaka, bandeko bokende kosangana na bango. Parce que sengeli boyeba na ntango na suka, le loup est entré dans la bergerie, il ne vient que pour égorger, voler, détruire. Ezali bongo verset botangaka mingi Jean 10:10. Donc le loup dans la bergerie eza na misala mosusu te, mosala na ezali kaka koboma, koyina, koboma, koyina, kodétruire. Nyonso tu wana ezali misala ya Satan. Alors toko découvrir misala ya Satan na kati na bato ndenge nini. Tango oyambi Yesu, molimo na Nzambe ekotalisa yo, ekolobela yo bato oyo naza na bango baza na nga to baza na nga te. Bato oyo mosali oyo nayebi ye to nayebi ye te. Mais lelo omona bato bazokende mpona loyenge, bato bazokende mpona plaisir. L'église mingi ekomi ba grégria social, ekomi esika muziki, ekomi esika okilakisa bilamba, ekomi esika ya kosala ba aventure, ekomi esika ya kosala ba concurrence
bato ebele bazosambela bato ebele na monoko bayamba Yesu bayebi Yesu baza bana na Nzambe mais bafruit de l'esprit eza te. Bible elobi bakoyeba bino ke boza basali na nga soki bafruit de l'esprit emonani bambuma na molimo. Bambuma na molimo soki okei na Galate 5 banda na 18 ti na 22 ezotalisa bambuma molimo na bambuma ya nzoto. Alors moko ya bambuma ya molimo ezali bolingo, tempérance, ezali bongo piété, tout wana. Alors mais lelo comment bato balobi bazosambela bato balobi baza na Nzambe mais baza na bambuma molimo te mais balingani te baza na kotonga baza na kofinga baza na kochola baza bongo na koseka baza bongo lisanga ya bato mabe. Et okomona lelo soko ke na église oyo ezotatola Nzambe te okoremarke ke pasteur ye moko pasteur mokambi na ye chargé ya intercession batie ndoki chargé ya chorale ndoki soko mosala nini chargé intercession azosala le bino bozosambela bopesi bareketa bapriere bamama songolo bazwi mikanda te bamama songolo bana te mama songolo alingi kobota mama songolo alingi ndako ndeko songolo alingi musala ndeko songolo alingi kobala ye ndoki oyo azali chargé ya intercession l'air bino bopesa bani na bino barekete na bino ye siko akei abandi kosala bainvocation baincantation kofrene badocument kofrene mabala kofrene bavie ya bato kofrene bénédiction kokanga mabota yango mona bato ebele awumela na église azozwa mokanda te awumela na église azobala te awumela na église azobota te mutu oyo azokanga mapamboli na ye to libota na ye ezali kaka mutu oyo akenda kose confie na ye yango bana na Nzambe tokomi na ntango na suka Bible elobi Satan koya Satan aza deja yebaka esika nyonso ozokende osambela esika nyonso tu bato baa na Bible elakisi te ke baza na Yesu mais Bible elobi esika là où l'esprit et la parole s'accordent c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. C'est que place nyonso tu ozokende make sure que ezali esika parole n'esprit s'accorder make sure que ezali esika oyo liloba na Nzambe na molimo oyo ezali make sure ezali esika oyo Nzambe apona pe abenga bato ndenge nalobaki yango fois passé toza na bato ebele baza na pela Nzambe muto abenga bango Nzambe muto aluka ye mais atikala kozwa instruction ya suka ya Nzambe te azwaki kaka appel Nzambe abengi ye Jérôme, Jean, Mathieu, Didier, Nkosi, Mutusomolo, Job, andimi mais après au lieu tout Nzambe na sala nini ye kaka le razu appel Nzambe abandi ko boule na ndenge na ye abilo kwa Nzambe abenginga seka lingi na sala église na banda ko kwesaka bato na sala église na telemela liloba na sala église na bimana na basi ya bato na sala église na eskoka bato na sala église na kosake to kosomba salle bapesa bambongo mbongo wana ye azwi atongi hotel atongi banini na ndako na ye na quartier na bango na place ya zali. Donc na ngai koloba lelo molimo na Nzambe tiaki nga cœur na nzela oyo nazokende parce que naza na Suisse na ye na mission évangélique na ye na bandeko bandako ya bato basambelaka na biso na la moisson mondiale bao basambelaka na biso na Sentinelle TV veillée de prière mabondeli pe kokutana na quelques bato ya Front pour la libération totale du Congo. Alors lokola ezali première mission oyo na ye ya bandako na ndako ezala babiloko mosusu bavideo mosusu moya kolakisa yango te moto na moto akotémoigner na ndenge na ye puis ngai ndenge na travaillaka nalingaka vraimen te bato batémoigner soki ngai nabondeli mpona moto abiki nalingaka Nzambe nde azwa lokumu moto wana ke nokumisa Nzambe mpo Nzambe moto abikisi ye Nzambe moto asali miracle ngai ya bato te mais napesaka kaka témoignage ya moto ayaki Nzambe te oyo ayambi Yesu tokolekisa ye oyo azalaki ndumba ayambi Yesu tokolekisa ye oyo azalaki ndoki ayambi Yesu tokolekisa ye. Voilà donc mosala oyo biso tozosala yango wana tozotambola bandako ya bandimi na biso bana la moisson mondiale bana Sentinelle TV kosala baveillée de prière kobondela. Et j'ai été reçu par un éminent professeur à l'université Awa na kobomba kombo na ye pour la sécurité
pe bandeko ebele ya la moisson mondiale bengaki nga basambelaki na nga basepeli na nga baoyo basambelaka biso na bacellule, c'est-à-dire ezalaki tourné ya bacellule ya la moisson mondiale awa na Suisse mbala nsima nde tokozwa sala monene mpona tokutana biso nyonso parce que tala nde nazo voyager na wuti Genève nazokende ntina bien après nakozala na Neuchâtel esika mpe tokokutana na John Mobiala mpe Titi Levalois mpona mission politique. Après nakozonga sur Genève pour samedi nazwa mpe mpo nazonga susu Manchester nakovanda kaka une semaine après nake Paris mpona kotala makambo na Nzambe mpe selile oyo etikalaki kuna. Donc me Nzambe atienga kera abi pene na bana na Nzambe matoi parce que mingi bazosambela mingi bazolela mingi baza na baproblème parce que bazoyeba kosambela te et parce que bazotunanga te et bamisusu mingi bake kosambela esika ya bapasteur oyo ezali groupe ya basorcier oyo ezali groupe ya basataniste oyo 2 Corinthiens et 2 Thessaloniciens 2 banda na 1 tina 15 ezoloba bango le diable viendra s'asseoir dans l'église et va se proclamer Dieu. Lelo oyo bakomi ebele baza déjà na kati église bazo se proclamer Nzambe avant somba eloko faut se na permission panaye même avant bota faut se na permission panaye avant voyager faut se na permission panaye ba pasteur musuko munyo même na ba YouTube aza prêt à kobeta même moi ça ba tukugangela parce que il se fait passer pour Dieu. Yenda sala la miracle yenda za mutu na nguya yenda za makasi yenda zali mutu oyo atonda bakasi batu musuku to église mususu une année 10 ans 3 ans 14 ans batika otanga na kombo Jésus te mais ba yebi kombo pasteur na bango l'église mususu 10 ans 15 ans batanga kombo ya Jésus te kombo ba ange ba yebi te mais ba yebi kombo ba démon surtout na mokili yango bana na Nzambe ngongango yango ekoki biso bana na Nzambe toyebaka kointerroger l'esprit toyebaka koyeba banani tondimeli bato nini tondimeli bato nini tozosalela bato nini toyamba pasteur nini tosambelaka pasteur nini tolinga pasteur nini totambolaka na ye mutu na mutu ifo ayeba kopesa témoignage ya mosala oyo ye azosala mpe l'église oyo ye azokende. Alors soki lelo oyo bato balobi ke baza na bonzambe eke baza kotosa bonzambe te eke baza kotosa molimo te ezali mawa mingi mpo na baoyo nyonso bazokende omoni oyo eza tike ndenge nazokende donc destination yango wana Nzambe aza Nzambe na mawa Nzambe aza Nzambe mobateli bamosusu babengaki nga babi papa proverbe sikoyo biso mpe toza na posa oyo epa na biso bacondition eza ndenge nini. Proverbe atambolaka pamba te. Proverbe ayaka esika ya bandeko na ye esika ya bandimi basambelaka na ye avant aya ayokaka mongongo na Nzambe soki Nzambe apesi permission ayaka sans condition et aya mamaka na situation bien na attitude ya prière pe na ba condition bino ozana soki bolalaka na mabele na mission proverbe olalaka na mabele soki bolalaka na mbeto proverbe olalaka na mbeto soki bolalaka na etoko akolala na etoko azalaka vraiment exigeante aza teke ofo olalisa na 4 étoiles 5 étoiles non soki oza na possibilité te même une église na mabele tokolala parce que étant ba missionnaire toponaka esika kolala te mais ba condition ezali kaka ke Nzambe a organisé yango atianga à cœur à convaincre que ozoni de biso tosambela ensemble proverbe akosala déplacement akoya mpe bosambela bokumisa Nzambe Nzambe azwa lokumu mpo aza Nzambe c'est-à-dire eloko ya monene mutu na mutu esengeli atala eloko nini oyo ye azosala église nini yake kosambela pasteur nini asambelaka nani aza pasteur na yo mutu wana akoma pasteur ndeni alors mutu wana akoma pasteur ndeni parce que kokoma ya mutu ki pasteur ezo dépendre merci bonne journée alors ezo dépendre na mutu oyo akomi pasteur te mais ezo dépendre na Nzambe oyo abenga ye. Or lelo tozali bongo na bana kayen bana satana batoni mingi na église na mayele mabe surtout na intercession okomona batia un grand sorcier ndoki et musala na ye kokanga ba prière na bino okomona okenda l'église osambelaka
mais ozwaka résultat te, mais okomona makambo na yo parfois bato tu bayoki yango bato tu bazoseka yo mpe lisusu soki paster wana aza ndoki okomona soki aye na matanga aye na place moto akufeli ateya mpona kokonsole bato oyo baza na makambo oyo bakufeli ye akomika na te ya kose justifie omoni ndenge eza boye soki bazotonga yo soki bazofinga yo vanda na yo kimia nzambe aza nzambe malamu nzambe akobundela yo nzambe akolongisa yo kokipaka bato te kolobaka eloko te soki bazotonga yo ata bayini yo bakoki kobebisa réputation na yo me nzambe aza na yo ndeko soki oza na place ya ndenge wana na matanga bato bazolela ebembe mpe bazolela ndeko na bango mutu moko aye kose justifie fo kata ye maloba yebisa ye loba ndeko tomoni oza na souci ya moto akufi te tu viens te justifier pour rien parce que soki oyebaki koza na likambo kosala te oza na rien ya kose justifier obi oza na rien à craindre ozobomba eloko te okoki koya kose justifier na public te yo te asango malamu mpe bongo wana voilà donc makambo oyo tozovivre yango makambo oyo bacouple ebele bakendeki kosambela babebi bana ebele bakendeki kosambela bazwiki ndoki surtout ana poto bandoki baza ebele 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 bandoki bazopesa bana mosusu bandoki nakopesa o témoignage paster moko awa na Suisse babeteli nga masolo yango paster azalaki ndoki mwasi ne mpe ndoki diacre ndoki oyo pe akambaka intercession ndoki soko frère moko bana ne bautaki pa Afrique baye zoka bana wana bakoko na bango na Afrique bapesa bango kindoki lere bana wana baye awa bandoki baye bana na bango na bango soko koti na église oza ndoki bango bakoyebaka yo oza ndoki alors le mwana wana aye bakutani na baoyo bandoki bakomi kobimisa mwana wana bakomi kobimisa mwana wana alors frère mosusu pe autaki Afrique aye azalaki na esprit ya prière nzambe arévele ke bana wana babimaka abeteli papa bana wana masolo bavandisi bana bakomi kochoke bana bino bobimaka na butu bokenda ndeni ote papa biso le toyaki na église omemaki biso paster aza ndoki mwasi na aza ndoki diacre aza ndoki mokambi ya intercession aza ndoki mokambi ya chorale aza ndoki bayaka kozwa ngai tobandi kopumbwa topesapesa mpe bana mosusu mingi na église bandoki je crois na Genève boyebi masolo wana bato bakima me bato mosusu ti lelo ya tembe batikala wana balobi bazosambela na église et pourtant église ezali église dirigée par un sorcier église dirigée par moto na satana moto na soloka bato ya ndenge wana bakomonaka loboko ya nzambe te bokosambelaka bokoyembaka bokokendaka église me mokolo ya suka yo na bible no bokokota lifelo parce que yo ozalaki na molimo na nzambe te parce que yo okotaki déjà na groupe ya bato ya misala mabe alors kosambela eza malamu kokende na église eza malamu mais esengeli otuna molimo na nzambe etalisa yo esika nini ozosambela nani aza paster na yo nani abenga ye nani akoma paster na ye molimo nini eza na kati na ye baintention na eza nini lere akomi paster aza na vision eza nini pourquoi mikomi si pasteur parce que lelo bato ebele bakomi bapasteur kaka mpo baescroke kaka mpo basengaka mbongo kaka mpo banyokola bato kaka mpo na boye kaka mpo na boye lelo oyo na poto baproblème eza ebele biso oyo tolekaka na bamédia tozali balider d'opinion tozali très connu tozali bacélébrité tozwaka bacoup de fil ebele bamama ebele bazonyokwama bamama ebele bazolela okomona aza na problème abengi pasteur azoyebisa ye tia nanu mbongo na compte na nga sala nanu boye kota na site na nga futa boye puta boye mpo na ya ozela nga dans 2 semaines ou ntango nakoya convention nsima na kosala bien aimé Bible lobi nous avons reçu gratuitement nous devons donner aussi gratuitement soki omoni un pasteur obengi oza na mposa prière oza na mposa counseling c'est-à-dire conseil to orientation ye azowelela mbongo ye azoyebi biso futa mbongo ye azoyebi biso kota na site botia mbongo kata ye kobengaka esu te mosali na nzambe solo tozwa gratuitement tokopesa gratuitement natambolaka partout na monde place nyonso nakenda koteya place nyonso nakenda kosambela natikala kosenga motu mbongo te natikala kojuge motu mbongo te peut-être soki invité nga la moindre des choses eza kofutela nga billet mpona ya
parce que yo mutuzana pour ça déplacement nanga on est normal mais à part billet na ko senga yo eloko moko te soki yo yebike ozana eloko ya ko offrir mosali na nzambe ezo dépendre na bozuna yo na nyoso ozana ngo opesi soki pesa te nzambe na lola akotika biso pamba te nzambe oyo afutaka basali na ye yenda kofuta. Alors un vrai serviteur de Dieu alukaka nzambe wa benga na musala afuta ye ke bana na nzambe to église efuta ye. Il y a une différence dans l'inet biso ba proverbe 30 na ba pasteur mususu toza na mbongo ebele tokomi ko aider ba to kotinda biloko ko aider ba bola parce que nzambe mutafutaka biso. Alors ba pasteur mususu bazelaka ba dîme ba offrande o ba forçaka bato ba futa bango yango na bozo souffraka yango na omono kangami na car moko sai nango 10 ans 15 ans. Alors les biso tozo somba tozo changer tozo za la bien ponza bazo futa biso. Alors bokomi koloba to simbi kisi bokomi koloba to za ba jaloux bokomi tout simplement parce que vous comprenez le système nzambe te nzambe mutabenga na musala lukaka nzambe engagea yo oyo azali employé na yo afuta yo nga nazelaka jamais mundimi afutanga yango moni na tambolaka sans condition soki mutabengi nga na yaka na sali musala nzambe pe na zongi bien sûr na nzela le tozokende bato oyo baza béni bapambolaka biso bato oyo baza nango pete basengaka merci na nzambe mais mutu apesaka salaire ya solo ezali nzambe oyo atambusaka biso bamboka ebele toza na bana lelo bamboka lelo ebele toza na baselile na Angleterre na Allemagne na France na Belgique na Hollande na Suède na Genève na Suisse un peu partout oyo toza na bandimi oyo balandaka biso oyo bazali ko se reconnaître lokola bana ya la moisson mondiale to bana ya proverbe 30 tango nyonso tosala ba déplacement tosenga na bango eloko moko te nzambe nde akanzelaka biso yango wana bien aimé ezali très important koluka kokangama na nzambe to mosali na nzambe oyo azosalela nzambe mpe azelaka nzambe afuta ye soki yo otie motema ke oye na mosala ya nzambe oboyi mosala olobi ke obanda otalela bato bafuta yo obanda otalela bato bapesa mbongo ezali mawa mingi ezali mawa mingi. Ce train continue à destination d'Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Vienne, Solothurn, Zurich, gare centrale. Les voyageurs en direction de Lausanne sont priés de changer de train. Nächster Halt, Morges. Dieser Zug fährt weiter nach Donc, Yverdon-les-Bains. tout ça la trop attention, ba démon, bato na soloka, bata misala mabe, ba koti na kati ya musala nzambe, oyo bazo détruire bato, oyo bazo kanga bato mabondeli, oyo bazo bebisa ba vie ya bato. Ce qu'on se fait, on se laisser entraîner na buzoba wana okei obebisa bana na yo to bana no bazuki ndoki to vi na yo bebi yo moko ozali fautif parce que otunaki nzambe te otikalaki jamais kotuna nzambe ozali mondimi ya sentiment ozali mondimi ya aventure ozali mondimi ya kwanga na makayabu ozali mondimi ya babenda otunaka nzambe te zalaka na tango ya kotunaka nzambe nzambe akogide yo nzambe akolobela yo vraiment na petit déjeuner à lelo ezalaki tokeba na baeglise ya bandoki baeglise mingi oyo biso tozokende osambela baeglise mingi oyo biso tozolanda bapaster mingi oyo biso tozolanda surtout baoyo balekaka na basocial media kolobela sur bamiracle enseignement malamu eza te bango wana nde baza bagrand aventurier oyo bazobima na basi ya bato oyo bazobebisa bafoyer oyo bazoloka bato oyo bazofrene bapriere ya bato oyo bazofrene mapamboli mpe mabondeli ya bato nzambe na lola mona bino nzambe na lola azala na yo nzambe na lola asunga apesa moko na moko esika kitoko ya kokende kosambela vraiment merci.